Ah oui, papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat et la mise en location de vos biens, meubles et immeubles, contactez l'agence congolaise de prestations et services. Vous avez une parcelle à vendre. Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter des massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le milinga. Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter des massa. Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le milinga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis péché encore. Tu t'en fous de mes reproches et mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage, je deviens rage quand je suis dans le... Mbote libota na eli susu libota nanga ezala rande bino awa toza na makadam moni tutelemi liboso ya lupango oyo mpona kopesa image ya avenue. Donc ya avenue tokokota yango ezotala biso. Donc eza pembeni ya ndako oyo. Bon tokota na avenue po atona makadam tokota pa avenue totala nanu ti tokoma na lupango. A tokota avenue topusana tous évoluer. Donc avenue oyo eza avenue mo décar il est kaka. Obo moni jipe telemi wana. Donc bakar a il est karmi balé avenue eza 6 mètres normal. Pardon 5 mètres 50. Ouais, il a 5 mètres et demi. Donc avenue eza bien, bon on a pas parlé ndenge ezali. Eza makitoko. Donc eza bien construit. Avenue kitoko mambutu eza bien. Donc avenue yango bon on a ba notable na ba notable batonga. Donc eza avenue mo ya bien. Tout à non le pango tout à terrain ndenge ezali bon tozonga tobeta masolo ya avenue na ba prix tokotana. Voilà donc toza siko na kati ya lupango. Dans lupango vous comprendre lupango eza place bomona makadam yango eza liboso après tolo rouge makadam eza wana boyoka ba makela mituka ba moto eleka donc ba tambola tout ça. Donc voilà un peu et puis avenue wana eza avenue mo trop fréquenté lupango yango eza na 156 mètres carrés. 156 mètres carrés, possibilité payer pour négocier na voisin abaxela biso mo 1 mètre tout mo 2 mètres ezali. Donc ndega to le bara toujours avril vidéo on a checké yango dernièrement mais to checké yango na bandenge mususu na ndenga kilelo awa na Kinshasa to na mois d'avril. Donc mois d'avril eza mois oyo ezalara 100% mbula. Donc o bayebi avril ezalara 100% mbula. Aya to kota mai ti ba les 15 mai nde to kota elanga ya mukie ti to kota ba juin juillet kuna elanga yindi. Donc yo bomoni mbula beti makasi 2 jours oyo tuna bandeko bazana Kinshasa ba royebisa yo niveau ba mbula ebeta mikolo donc okokate bomoni lupango eza vraiment ya repos là. Donc bomona auto to zoomer ba voisin au bazo pesa siko image à quartier. Donc il nkolo ba yo pot sombi otongi ozapeka na image à bandeko. Donc lupango yango 156 mètres carrés avec possibilité à robakisa. Autrement dit 12 mètres sur 13. Donc possibilité payer à matsa eza 12 mètres sur 15 ezali. Par rapport à servitude moko ezawana lupango onde soki servitude. Donc on peut négocier ko bakisa lisusu. Moi 2 ou 3 mètres pour ekomata 12 mètres sur 15, 12 mètres sur 16. Bon, tozo baluka total la place terrasse ezali. Au lupango na terrasse. Bon moni lupango ba voisin. Lupango ba voisin wana ba tiyo oyo ememi mai. To kende wana to kolakisa. To pusana na wana to lakisa place terrasse ezali. Dans lupango ezana terrasse. Mapango nyos awa air cadastre akataki batikaki ba espace à terrasse. Donc voilà yango espace à tiyo yango wana ememi mai yango nde emema mai ti na terrasse tozozo nga to lakisa terrasse a to lakisa nanu lupango ndezali. Voilà terrasse yango yo terrasse to talona musika moi
atiti ezali voilà terrasse yango yo bomoni terrasse yango do mai aivandaka te mai eleka mbala moko ekebima ntina ndako oyo tomona ya grise kuna liboso terrasse esukeli wana donc lupango yango bato yango ezalaki $35,000 à discuter. Ouais, mais moko nango aza vraiment na posa ya mbongo donc oyo amoni ke aza intéressé avec 25-26,000 toyei kosala affaire mais oyo pa moni ke akoki mpe koya konégocier kobanga prix te po prix totiaka mpo bato banégocier donc totie prix tobi eza à négocier $35,000 à négocier même moko nango aza na posa mbongo makasi donc oyo akozala intéressé kaza na mbongo na ye benga tosolola basolola yo quartier au appartement eza cher donc voilà un peu toi na commune ya Mongafula donc toi na Mongafula na quartier CPA Mouchi au ba CPA Mouchi référence c'est ça saut des moutons pompage à 10 minutes ya Kitambo magasin 15 ou 20 minutes ya Gombe na bandeli toi na commune ya Mongafula quartier Mazal et pardon quartier CPA Mouchi référence saut des moutons pompage à 10 minutes ya Kitambo magasin 20 minutes il y a Gombe, centre-ville. Merci beaucoup pour nous intéresser. $35,000 à discuter. 12 mètres sur 13. Bye bye.